Encore une fois, je me livre, mais t'as choisi, me laisser. Il me passait tout dans mon livre, et mi amour m'a blessé. Je t'aimais à mourir, mais j'ai fini mal aimé. Sans toi, j'ai du mal à vivre. Dis-moi qui a eu tort, ils sont dans plein de remords. Nana linga yo mingi, je t'aime jusqu'à la mort. Oh, on est d'abord à père. Ipoupa, tu es leader de tous les leaders. Grâce à toi, suis devenu les petits Fally. Woo! Je suis reconnaissant de tout. Tout ce que je suis, petit Fally. C'est ta confiance. Elle est marabia au show. Elle est gnewolo. Boko bomangai. Fally poupa. Aigle. Wari bien shiralinga kana balola. Itogos. Pikiti. Pikiti. C'est joyeux anniversaire, mon vieux Ibrahim. Yeah! Joyeux anniversaire. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Soteju ya moko yebi ayeze babatolinga bampetyo babatolinga bagle ye susi inelara komyo katela li angana bunye jusqu'à ce que li kilia lo banere po masana kwa komyo banga mosia système tela mo kilia komina mo mwana bunye. Très chers téléspectateurs, autrement dit, chers abonnés plutôt de Beaux-Arts Télévision, encore une fois, bienvenue à ce nouveau numéro de cette émission avec Ibrahim. Et avec Ibrahim, vous allez commencer à nous voir de temps en temps sur cette chaîne pour le travail, pour donner plutôt le meilleur dans cette chaîne et pour ne pas être ingrat, je salue Jurès, le caméraman patron, et puis je salue le propriétaire de cette chaîne, monsieur Papi Kelly, du côté de Paris, Londres plutôt. Et je salue tous les abonnés de Beaux-Arts Télévision. Abonnez-vous, likez massivement pour recevoir plutôt de très belles émissions. Et bien, mais pour ne pas être ingrat, je vais essayer un peu de saluer du côté de Paris. Je vois Doti la Grande, je vois Magali Landou, je vois Micheline Baza, je vois Belinda Baza et je vois encore Anita Baza, sans oublier mon petit Jordi Oyo, Azana Bisso, Mikolo, Tozana ensemble, na Bosani Bongo, l'été les Soussou, petit Nanga Bazé Belé, la côté à Paris, on a au Batalaranga. Merci à madame Dominique et Ange Dominique, ou à la rappel Bissot de temps en temps. Sans oublier papa Baza, sans oublier maman Georgette Baza, de la Grande, papa Adonis, et vous êtes nombreux au Botalangaï, et ici et puis ailleurs. Encore une fois, merci. Je reçois pour vous Petit Fally. Petit Fally, c'est un artiste qui évolue ici en RDC, mais aujourd'hui il a essayé un peu de nous mettre quelque chose sur le marché. Avec le titre intitulé Abedachou, et avec Petit Fally on va essayer de discuter cette œuvre avec lui ensemble, et puis on va essayer de parler de son projet de l'avenir, et puis on va essayer de discuter encore concernant l'actualité. L'actualité c'est Petit Fally, voilà pourquoi toi qui verriez pour Petit Fally. Petit Fally, bonjour, bon début du week-end déjà. Bonjour, bien comment tu peux ça pour boire. Ibrahim. Mon vieux Ibrahim qui togos. Voilà. Et puis mbote na vie na Johnny Maka na ki togos. Merci vieux. Nanengo sala petit na Johnny Maka, merci vraiment. Voilà, Johnny Maka de la part de Petit Fally, vraiment vous êtes belé, Fondation Ouidal, le patron sénateur M. Guy Londo, au soutien un peu Petit Fally. En tout cas, son excellence ministre, nous sommes de cœur avec vous. Et Petit Fally, aujourd'hui je suis avec vous. Le long est vraiment tombé sur la moins moqué concernant l'actualité. L'actualité c'est Petit Fally, et l'actualité c'est l'album et le titre Abedachou. Pourquoi on pense que vous Abedachou? Bon, na pas ko yembe la Abedachou parce que Abedachou azamuta idarabatu, azamuta OP azo na kati ya Congo. O GDP bato amondele mobuka akoma loka congolais. Na nyosha sala pour na Petit Fally nde ya mwana
Naimbele njembo parce que na vie ceux qui m'ont aidé on a vie faut payer au CP ça paye vie eza bongo vie eza compliqué ba beda shuba ka batu ba ida batu basunga batu biso pipo to la ça ba to apena loko pesa moment il faut to la ça ba ki batala na biso to ebela bango et pesa ba pour motivation sur la case au kabila biso c'est très important. Voilà, c'est très important. Lelo Petit Fally Oyeli Biso titre Abedachou eza single to eza album. Bokula Abedachou somi aliochi. Bono seko tafange benangera ntando. Wana loendio namoni loende ye. Egle. Hello men kanga bawa. Loka yo Abedasa mo kiterankana kane. Ngoyo ashomoyo lomo luende ye egle elombe wa bilombe kaka ye wana ashu mara habet bakulaka ba mongolo yaka yo kabeda zwe ridiru mboko kabeda zwe epua lomo kanga bondo no kitera kane ye rantari akabawa bomotari kende tumera ngara ngapano atema parie bolingo nanga zonga osho nga utayo kenanga na chigala sekulila kayo ashu abe isano mwokita na gata na bera sa mwokita abeda sukera versa te kote ka basango so bwende abeda sa mwokita pato bogosa moya beparebese pero bondera mwokite Menebo kitanga tamon kebere. Yé, espoir na biso bakolaka kabela super trop beau gosse. Maman polyglotte la sénégalaise qui tokos. Beauté mo kami yake. Garçon tient dans les beautés d'argent. Beauté mo kami zonga. Papa c'est Fubilali. Dimo ki wagenda kotandute la kemi ashu. Dimo ki wagenda kotandute. Oh abede, oh ashu, abe, longo ki mabele, papa na keju, bolingo nanga zonga, oh ashu, oh, zwata mama, ashu ko kenete zonye langa, ashu, oh abe, bote pisi l'argent, bo sabe d'ashu, ashu ake ya tikinga, sare tout. Mais tout. Voilà, c'était la Petit Fally na son kitoko na Abedachou o acheli binongo déjà na ba différentes plateformes. Voilà. Bo kende bogomona Petit Fally bogomiga Petit Fally kitokos et puis bogozwa intégralité à YouTube à Petit Fally oui. Kalaté ya bien kitokos Petit Fally est laissé officiel 01. Kalate bo s'abonner puis wana pona babilo kwa sikezoya ba rumba ponya bomu zoya ma ba rumba mo o kapinya rumba ni boso yo ate obike ba rumba zoyo mena zoya batena kota na ndako yo lopangwa bato bapaya bakota kaboyete tango mosusu okokyo kutana tana mbwanga Memba yebisanga Melelelelelelo bayo gozo nganga kilo amoto les pacifiques ya kilo bravo ya Patrick Bakala ya Bakalos Petit Fally pour tous Olympiens dans le molo bon sangoje Naleli non préfère bomba pour boy bon moi trop est-ce que biga ba mo iba bilono mi golo mo trop ba kitogo c'est pas ban Petit Fally on s'inspirait d'abord comment dirais-je inspiration on a ya koembela Abedachou na langue na bino langue maternelle et où tu wapi bon les inspirations moko bon ça non eloko eza kati na ngai musique congolais bien musical bien musique faut na tala eloko pesa kati na yo poni ke na ka papa na nga lobaki papa na nga Aigle Fally Ipupa Jikap la merveille marabio chez les King parce que na oka ba mais ba tu belé ba kanisa ki ngana na ba kisi mais ça ba kisi te mais ça sko tala eza tala o eza kati po belé ba ko ba kisi poni ba yo kana ti mais poni ka Fally poni ka Aigle parce que ana tala
oza kati na ye abotama nango courage nango courage tala oza mpona nde ezokomisa bongo mais omoi bato ebele baozwa bakisi ame baoyokana te babome eyokana te babome ebinda mais mpo anika ye parce que poza oyo eza kati na yo tala. Mais petit Fallou dit yebsana biso bana mboko ba hôtel biso partout dans le monde. Est-ce que au salara banzembu to au somba rappel to zapena ba parolier oyo travaillera na bango. Na so manjembu pa mutute. So kana fandika boy inspiration. So kana fandika boy inspiration na so manjembu pa mutute. Na ebibe kokoma njembo te mais inspiration mo ya naturel. Ya maki ya kokoma te ya kibana na fandika boy inspiration moke na fandi ti na fandeli yango vraiment ke ti maleme mayembi pe et puis na kanga pe na muna tinje mwa minama oh minama wodo pas trop bébé chouré pas trop beau gossier pas trop ya kini plaza rotana pas trop ya sokinge pas trop ya pendo et mono yo leleye. C'est toi bossi Raufman na batu ya papa satare boyaka tobina o minama wodogo Olivier Kamanje yeye la fête africaine o bisous Falida Abidja Inxilova manager mama Absana motema Sidi Bossier nalela manjaka malio papa ya Masia Eska Olivier Kamanje yeye la fête africaine go ngoya bisou Falié ngoya Natilo Kole voilà ngoya Fegani Natilo Kole ngoya mama Jeska mela mimiti kebe edi babiateye yena ya sule kauka ngoya petit Falié mela vali mobutwe motema nana kecho wana bafana mami tos. Vraiment, vous qui nous suivez partout, c'est Petit Fally. Petit Fally évolue ici au Nord-DC, mais s'il faut le soutenir, il est là. En Salamoussa, on est bien. Il aura le temps et on peut s'abonner au numéro. Petit Fally. Mais Petit Fally, il y a nous. Album, album, tu as single, et puis il y a se comporter. Single. Ndi na travail na studio ene nikasono mouvier mambote maki na vie na ngai ene nikasono na boulot ningo sali boulot quoi. Félicitations et puis félicitations na grand frère na ngai Erchama na ningi pe bachaki pe poapo na Petit Fally. Félicitations na maman Polyglotte na Jarel Baramoto na maman Aspe na vie na ngai Asperedo mon elaka kitokos mon elaka toujours et puis na ML boutique chez Melebo poto na poto au Congo 322 quasiment Maskita et Marina 50% ya réduction au sombi bilamba akutika na ndako. Vraiment félicitations na batuana na nyonso ba osa pour na Petit Fally pour na ba soutien et puis na mama Binta Morena qui tokos mama Binta Morena et puis Petit Fally obike Petit Fally na ba inspiration moi que ça ba rumba na ba rumba si na boite tozonga na kata ba rumba on a mes Petit Fally album ezotambola ndenge nini puisque depuis mis album il y a des là tout ça tout le monde au sait ba clip bien ba clip à qualité vraiment et mais ça autant mon parce que visibilité vraiment obso to s'attendre qui na eloko ya bedachou patron ya bedachou mais ça ya ngoto to za komona balobaga Petit Fally mais na mona eloko ngote oh non pas na question ngote obine na lobby visibilité auto s'attendre qui album pesa single on pesa mais ça na habité pesi na noter pourquoi. Bon, vraiment merci na ba wario, merci na ba wario, merci na ba wario toujours wario. Parce que so ba wario te mengati, parce que visibilité on est pour na ba wario. Ba wario ne ba te qui mange na ba wario ne ba zo te nga partout. Vraiment ba wario, tous les 5 continents des wario, partout, Afrique d'ici des wario. Matadi Boma Warrior, Brazzaville Warrior, Kinshasa Warrior, Abidjan partout, Mali, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, Guinée équatorienne, Cameroun, partout, vraiment, Warrior, toujours l'attaque. Et puis, France, États-Unis, Belgique, Amérique, Londres, Italie, partout, Bolinga, Petit Fally, tous les 5 continents, Brazzaville, Congo, Lemba, Matete, tous les 5 continents.
Londres, États-Unis, Chine, Amérique, Matadi, Bandaka, tous les 5 continents. Vraiment félicitations, vous partager la plateforme et puis vous partager les sous vraiment merci. Merci vraiment. Et puis est-ce que Mbandanga pe baoyoka baoyoka déjà c'est comment ikala. Merci. na ba boîte pe Na ba wario. Et puis bo télécharger pe deuxième toko sa papa nanga aigle. Bo télécharger boyoka yokango et ça m'a bien les sous makasi. Kitoko. Et ça bien sous makasi okwa sa biso à quand ozali na papa no Fally Ipupa soki bo mona na ki bo solo la yipe. Bon to sola déjà parce que papa pesanga chance à nyonso. Il y a le bela comme on est au côté partout, il y a ça la nuance pour naïs, c'est très important pour opportunité et belé ba lu komba ozongote mais père nanga e Fally Ipupa handicap el mara a penga chance ya kombo naïs, c'est très important papa. La joie de c'est papa, ta la rappel nanga. Voilà, s'il faut lancer un message fort na ba Wario, na Fally Moko handicap la merveille, autrement dit le king of the pop, moto o aleki bango, ça dit na ba trophée et puis na solo donc okoloba the king of the pop nini s'il faut lancer un message et pas ya Fally Ipupa. Bon vraiment na sepe na ba Wario nani ba yoki njembo et puis na sepe na papa nanga Fally Ipupa ninga pesinga chance pesinga ba pa ebele ponga pe na ndimate ke no mona ye o pe na ndimate ke le na za petit Fally. Vraiment na sala na pesa eka merci na ninga ndima na kombo na ye. On s'arrête ko kota na label ya petit Fally na label ya Fally Ipupa. Pour nani yango te label papa na kota te pour ni. Est-ce que tu as pas d'accord au patient le quoi na mona déjà parce qu'il na za patient. Pourquoi monsieur on pose sur patient. Na biso za patiente oh. On a déjà wana. On a déjà wana. Ya na biso ke tant on a mona qui est parce qu'il na za patient. Toi pe na comment on a papa na Fally parce qu'il na za patient. Vous comprenez? Ce que yo poko na la belle faut zaper patient parce que na vie pe chose patient ko ba pe musana potiki musana ma on pe eleki na okabo. Est-ce que vous proposez que tate na moi bio ba ya na tilo collé ba sous le kauka ba faire de la merveille que non voilà et badiata il y a B52 balondo vous proposez que tate que non moi papa sur la taba chata na kata est victime maître Manixi babi maître Manixi takos maman voilà papa batuna ngai kota na est victime j'ai un problème j'ai compliqué moi patient parce que elo nyo soza patient te papa o gagner te pour na vie ba osaka na yo ba tu peux osaka na ba tu pose la patient vie soza patient o gagner te et puis na vie soza patient na musa na yo oko ba pe boulot no mais na ozo te tina ni na saka boulot o tiki pe mano petele ngai pose la patient na vie et musu be na Jarel Baramoto ebi bébé Chloé l'africaine moi na moko amoshana moke ouais ba lingala comprendre parce que baza ki ba patient ba vie na ngati komele ba bokilo kono ba dilondole ba Pierrot les blancs ba héritier Poma ba médaille wasa ba juna jana bokilo kondo il faut que la patient parce que ba olanda il faut que la patient na vie mais petit Fally ozape na ba massa ba inosi ba za ba massa na yo ozape na ba ndeko musupe ba sa rappeler musala bien est-ce que on pense à rappeler que ne vers bango bo sala moins échange culturel auto bengi na lingala na biso na lobby na ba no vena na bubuli ondeli likondi protège bubuli ondela bokula lokondo Fondation Widal, le sénateur Guy Loando, son excellence ministre big dédicace na yo donc yango wana mais petit Fally yebso na biso so penser te ko sala un featuring na ba ndeko na yo ya RDC ndeto monaka loko sa featuring na papa na biso Aigle soit ko sa featuring na papa na biso Jésus de Nuance ko sa featuring na vina biso Quadra Koraman ko Philomide na ndeko na yo moko massa na yo Inosbi o aleki yo na bala malgré tout musique to na ngo course te et ba gaz ma wede pe bazawana ba héritier watana be pe bazawana o ba soutenir yo pe ba te belé ba olanda yo pe oko sala ta mo featuring na bango to ko tapeler bango ta mo porte ba ngane lo mogesa bon musique pour la rater et ça quoi fait pour la rater et ça mutaleko na bala et ça mutaleko na vie mutai ba vie njambi ya mutuka njambi pour les kana pe tapwani njambi tatombola ko na vie foka kozala patient ngonga na ngape kokuma wana sikongonga na bango oya ngapeza ngape na jeune tala na obunda na bandingi na nga na oluka pe na bandingi na ngai mais naza déjà na
pote ya makasi naza nde na grand star nana ba grand star oyo baa na nsima na ngai nayebi ke ekosimba kaka naza na Fally Ipupa Aigle naza na le prince Dadju naza na papa na ngai Gimisi bapote wana naluka suni oza mpona mais so eseki tobeta bafetiki mpo na ni bango te mais naza nde na grand pote Aigle ti grand pote wana usane featuring eh usane featuring wana irate te papa wana irate te waso irate sekele wana irate te osolaki yango déjà wana irataka te wana po biso toyebi affaire miki talaka na na grand likolo sekaza likolo tokobina sangana prikiti 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 takosi mais studio NNK azo évolué ndeni na yo puisque botie déjà clip moko sur le marché et tozomona visibilité na ba chaîne na biso ya RDCT biso to na YouTube c'est vrai to na YouTube na ba plateforme mais na ba chaîne pe locaux auto benyango ba chaîne na biso to kotanga pe ba kombo si photo tanga ba kombo ba RTNC ba antenne A le Digital Congo et les autres to comment on appelle Petit Fally pe na ba différentes chaînes wana et ces ara Petit Fally il faut que internet est belé bon studio na nikasho na boulot eleka bien félicitations na boulot na ninga osala boulot félicitations vraiment na studio na nikasho na wana eza boulot Petit Fally ma kimongo trap nepesa makambo o bato baopartage et puis ma merci na studio na nikasho na merci na bato na nga nyonso baotielanga poa bato nyonso baotiela Petit Fally poa merci na ba warrior merci na ba fani o balinga Petit Fally vraiment c'est très important et puis abome ekoya eza barumba na barumba oyo mpa aza na mposa bayembela ye il faut koprofita déjà va ntango oyokaka bayembeli abedasu bayembeli motu moko boye eza petro eminga yango mpe fo tozonga nango condition eza nini mpo Petit Fally ayembela badifférent prêtre mpe ya mboka oyo bon koyembela bapetre ya mboka eza kaka mpe taka no toyembake bilanga basi batimola epai ya bagrand osampona na tuse kutu bilanga basi batimola epai ya baglan biso baleki totikala kaka na eloko te yango tozomeka koforce mosusu to mpe kosimba bakolo bilanga basi bakanga bagrand na baporte na bango donc ozo pense mpe kosala système avie na yo bilanga déjà basi batimola biso bapetit tolukaka todembela na bilanga wana moi mpe ebikaka ifo kaka todembelaka parce que deya bakolo nango déjà basi batimola batikela biso kaka bamitembe mikeme biso kaka ifo kaka tobunda kaka totimola mpo bakolo nango de basi bakanga bapoti okuta kuna okune pa motu oyo kuna eza moto sisa te kuna pa vie na ye todembelaka na nsima Aigle na bato na ye toswa mpe ya te mpoka odembelaka na nsima Aigle voilà todembelaka na nsima Aigle autrement dit El Marabilloso the king of the pop moto ya yambo oyo asala musala bien na mboka parce que tout le monde est d'accord avec vous voilà pourquoi nous sommes là pour te tcheba poa et au sala pe bien mais Petit Fally na posa toke na posa toke na moi malembe te ya toke moi malembe yebisanga nanu on répondre ngata est-ce que ça va obligé il faut mbaga na ki na ki mongo te lingala pesa tano tembake bilanga bakolo nango basima timola est-ce que akimongo akolo bilanga si atimola bilanga na ye mais condition ko eza nini pour que muto ya vers yo oyembela ye izolega ndenge nini neti Ibrahim so na la na ye boye Jires cameraman patron na lar na ye cameraman qui togos petit nanga Jordi aza na lar na ye toujours qui togos siko olega ndenge nini bolingo yo je toanyenga le somele ye na mikosaki ndoto nange komata katikati te yaka tonto bana babetelaka biso na sheri olobaki nazali file ya football na maboko ya FIFA bonomeminga lizuzu na gaja libongo nakoma file ya bapesherere na sheri na ngai ye
lobo lobaki eke wapi yango wowowo nga chemise asika yesu tasha makala olobi babwaka batuma mon amour wana bela basaboyo basiyeyeyeyeye gesio tiki penza moyo ebwakama eloko yo yokoki opola montra emanga ata na loboko okangi na miso e nazoyeba te balame na ngai angaye bolunga enyonginga tena loboko yo okangi na miso e koyeba te balame na ngai malegeze babatolinga bampete babotolinga baklede susi inelara komi okatela lianga na bunye jusqu'à ce que likili alobane repo masana kwa komi obanga mosia système tela mokili akomi nango momwana bunye takoshi na bunye. C'était la petite Fally Azo agrémenté Bisso émission. Donc voilà pourquoi on est avec lui. En tout cas, Bandego, Bozar Olanda Bisso, Bo s'abonner, Bo liker massivement sur Bozar TV pour ne pas rien rater. Hein, parce que désormais, nous sommes ici pour le travail avec toutes les personnes qui ont contacté Bisso, les artistes musiciens. Vous êtes de bienvenus dans cette émission chez Ibrahim ici. Voilà pourquoi Petit Fally, tout ce qui est moi rejeté, moi, tout ce qui est moi rejeté, mais est-ce que Petit Fally, Lelo, repensez pour ça la mouvement, tout, vous pensez pour ça la groupe d'accompagnement, n'est pas nayo, Fally pour pas tambolaga, tout yeux en nini. kosala groupe ezali pate kosala orchestre ezali pate biso mona tobunda na poche ezali kosala li oki osala orchestre bano pesa ba miseni wabeta ne makolo papiso betaka makolo nga betaka ma makolo banda yolwa ti peine makolo so na transport na koza be na transport na ko beta makolo na kembisa esprit. Mais il y a des stars. C'est facile les alaratés. Pas des stars. Aux la star, aux la président, aux ministres, aux députés, il faut en a passe. Non, il y en a le billet. Où tu as passé, mais si vous évolutionnez, c'est normal. Dans cette position normale, parce qu'il y a une communauté. Nana ndakute, nana carte, nana position té, na obundande. Na obeta makolo. Mais na sanga kayo melate yo les gens, mais na ko beta ndi makolo. Po ni makolo, po ekembi sanga esprit po mère na ngaya. Tous à la place, moi, qui l'a famille. Vous pensez à Bango, mais les autres, vous pas dire la kin. Voilà. Faut bien ma colo parce que ou taka likolo kama moko jimbon, ou tika liko jimituk. Faut bien ou ta makolo. Mupanjo toki, mupanjo jus rouge, mupanjo bien jaune. Tala, voilà. Petit Fally, lelo soy batu balobi bon, Petit Fally to chamo paquet. Voilà, on a senga. Ce qui lelo production en bandaga, est-ce que tu as aucune production en bandaga, aux après pour mettre en bandaga? Kalate na Dani Bokombe, Mama Dani Bokombe Nkana. Ebi Dani Bokombe DB Pacifique, Kalate na fondation na Dani Bokombe DB Pacifique na pa talaka mama di mama ya président Mboka kwa. Mama Denis Betu. Mama Denis Betu ya Kisekedi. Fati Beto. Kitokos ma DB Pacifique Mama présidente Dani Bokombe. Kitokos et puis venanga Dani Bolikia na Londres, Dani Bolikia na Londres Kitokos. Vraiment bateau faut toujours ba soutenir Petit Fally. On a le biais que zo que ne beta na ngambu na yo kuna na village natal na yo. Ah point place singa na botami na beta te papa. Non ça goûte plein. Petit Fally a komi na mboka. Paul sinomena nga déjà dia Petit Fally na mboka. Siko so na komi. Ah bo mauvais bien fort beaucoup fona lili. Ah Hollanda ko bien fort beaucoup fona lili. Abi ki Petit Fally ozonga go beta kuna. Bon. Nous sommes déjà arrivés presque à la fin de cette émission. Petit Fally, quelles sont tes relations avec de différents artistes ya mboka? C'est-à-dire, ba relation nini yo zanango ya malamu na bandego oyo basara musala na bango netika kayo.
Nalongono papa nanga aigle Fali Ipupa Dicap, la merveille Marabioche et le king Pipe de Wolo, aigle Mobuta Truvasoli et le double king Kitokos Mobutu Ampere Savenka Kitoko. Yaya nanga Gez Mawit, yaya nanga grand frère Gez Mawit, yaya wap nyavi nangai. Yamaki nabengaka yaya grand frère Boyka Machine yango. Featuring Pekalatina Vinangai. C'est très important. Après, il y a l'orgasme. Namorope. Nami tangi quoi. Bongo inosbi. Poni était, osamusana mamna. Vous pensez que vous bengez le beau bête à mon fils. Poni était. C'est gosinga, c'est itogos. Vous faites rigoler. Ah, poni était. Vous pensez que vous senga ya to beta mo. Et puis aussi ma cheveux za kitoko. Poni était. Papa mso kofiolo mide. Ah, on a cocotte. Poni cocotte. Koka beta na bana na problème ate. Et bon grand frère no Fabregas. Oh, poni était. Et bon héritier atanabe. On a nini était papa zabi nanga. Siko na batolo la aigle Mobutu papa adoptif na yo. Na batwana na o na tangi wana. Misranga moi 3 personnes yo koki kokende vers bango osenga bango featuring. Aigle. Non, na bito longola aigle. Asa mission congolais. Te na lobi papa na yo longola papa na yo. Papa mutaza international to longola ye. Papa de avocat. Non, papa de akoki. Papa, non bien. To longola ye. Ndenge ni. To longola sens ni papa de akoki. Papa, asa jeune, on beta musique. Bon, asa grand il faut na tanga ye. 3 personnes gay na tanga venanga Boyka Machine. Grand frère Gez Mawet. Ya nanga Gle Mobuta Truvasoli. Ozo pon. Nanga mon petit Fali Kitokos. Et yo za kationade. Wabike bo. Papa nanga Kofi Azana. Papa nanga Weraza wana. Igwe. Maintenant na posa to préparer molo mo ngana to qui n'est pas pasteur de Nilesi. Est-ce que pesanga moi avoir lona to kenga n'est pas pasteur de Nilesi. Aya mbape biso mbaleti. Mais ba caméra za la wana. Problème ate. Pas vous devez na ngai wa. Ça la on journée. Bono kaka papa de Nilesi mais na mona été. Ngas ko na provoquer le wana. Est-ce que ça possible? Et ça la bien, ça la bien makasi. Waria makasi ya pasteur. Donc rendez-vous la semaine qui suit. Kala waria makasi ya pasteur ya Kitokos, Wario. Ya mak fort. Pasteur Wario. Donc va bien nga bisou Fali d'Abidjan Kitokos. Voilà, le message est passé. Dans quelques semaines, vous allez voir, vous allez suivre Petit Fali et pas Pasteur Denis. Ici, nous allons partir lui rendre visite pour que tout ça les lots au moro et bien pour ça la biso bien. Na bateau bouta la biso et papa. Aigle. Amore, amour, Na bande. aigle. Amore, amour, aigle. Encore une fois, je me libre, mais t'as choisi, me laisser. Il me passait tout dans mon livre, et mi amour m'a blessé. Je t'aimais à mourir, mais j'ai fini mal aimé. Sans toi, j'ai du mal à vivre. Dis-moi qui a eu tort, ils sont dans plein de remords. Nana linga yo mingi, je t'aime jusqu'à la mort. Oh, oh, oh. Zongelanga, mon bébé. Hey, zonga. Mara. Amor, amour, reviens mon bébé, yeah. Pour toi j'ai tout donné, mais toi qu'as tout gâché. Donnerai même ma vie pour te voir mon bébé. Rends-moi la vie, moi dis, reviens mon bébé. Reviens, yeah, yeah. Pour toi j'ai tout donné, mais toi qu'as tout gâché. Je donnerai même ma vie pour te voir mon bébé. Rends-moi la vie, moi dis, reviens mon bébé. Reviens, yeah, yeah. Loin de toi, pas trop beau gossier. Loin de toi, Abedachou. Salambango, zonga chou. Salambango, zonga wana zoa. Moi c'est la toujours moudé. Comment j'ai pu laisser sans se briser? Et comment sans zéro? Et comment sans zéro? Amunangeza yoma.
toi j'ai tout donné. Angoye. Ipupa, Tiali, de tous les leaders. Au 100 points. Oh, on a les abords à père. Ipupa, Tiali, de tous les leaders. Grâce à toi, suis béni, les petits Fally. Wouh! Je suis reconnaissant de tout. Tout ce que je suis, petit Fally. C'est ta confiance. Elle est malade au chaud. Elle est gnewolo. Boko bomangai. Fally poupa. Aigle. Beaucoup la kapari poupa bokuna moka baga tando. Isaka moto kana moka na tando tema parie. Pasa nini mara ye. Kinshasa na yake bakoma sekwa sena komba pari poupe. Mere kana batebe kana kombo. Yo, yala kona kwa pesa na ngapoza reki na ye. Ipupa swata ngai, osi ondi mangai. So Fally, oh mama, Fally swata ngai. Ipupa Tiali, de tous les leaders. Grâce à toi, suis béni, les petits Fally. Je suis reconnaissant de tout. Eh bien, tout ce que je suis. Petit Fally, c'est ta confiance. Elle est malade au chaud. Elle est nerolo. Bako bumangai, ponana kechope. Bapana, bako bumangai. Zote komi boro yo bakrea ponangai. Santwa nazana na mototo. Olinyoka tanga santima pona njemo mama. Olinyoka tanga santima pona njemo nana kechope. Balolangai. Wana bafana. Mami, wana ejo. Zote komi boro yo bagrea pona pechiege. Santo anazana nga motote yoga. Yari bie shiralinga kana balola itogos. Pikiti. Mais merci vraiment à fidèles téléspectateurs, à chers internautes, balobi, bon liker, bon s'abonner massivement pour avoir plus d'informations concernant cette chaîne, concernant cette actualité musicale. Et nous sommes là pour faire toujours le travail. Merci, nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Je salue encore du côté de Paris, je vois messieurs Adonis, Mwimba, je vois Bongo, Deti la Grande, Nabosani Bongote, je reste le caméraman patron. Et je salue encore mon petit Jordi, ça là. Je vois encore Aline Mwimba du côté de Paris. Je vois joyeux anniversaire. Mais joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Faut aimer l'entendre moi joyeux anniversaire. Fabrice Nkoyi, je reste Falas. Famille Nkoyi, Fabrice Nkoyi, famille Nkoyi qui tokos. Patron, toujours mon petit là. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, mon vieux Ibrahim, jeunesse internationale. Joyeux anniversaire, mon vieux Ibrahim. Joyeux anniversaire. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Sote ya moko yebi. Happy birthday. Linganga namote mama. Happy birthday. Nani azo nyizaranga. Vienanga oya mema kanga na mapata. Happy birthday to you. Hae. Yo munenge ba sikisenga. Yo munenge ba cholinga. Yo munenge ba yemeri. Yo munenge ba yemeri nga. Happy birthday to you. Oh chico malere. Plus 243 081 33 96 359 plus 243. Les numéros de Petit Fally. Moi aussi des soutiens, tout le monde est partout pour les soutiens parce que toujours les warriors. Moi aussi des soutiens, personne les petits Fally, c'est ton petit courageux pour l'encouragement ces petits-là. Plus 243 81 33 96 359. La vie au patron encouragé. Happy birthday
Akibe Techu, Akibe, Akibe, ML Boutique, Akibe. Beaucoup la gabeda sous Somi Arioti. Bono se kotapange benangera antano. Wana bawario, oni wario. Elone kanga bawa. Roga stinali bia botesa micro. Wana stinali botesa microbe. Nana lela ye. Nana ashuro ye. Les pacificateurs jusqu'au bout. Pacifique et Kilo Bravo, Patrick Bakala, Bakalos, mon vieux Dédé, mon passe à honorable, Yaouli Moucheniko Damboka, Boubou Lioneli, Ali Konzi, Kitogos, Wana Loende, Moya Loende, Ikosa de Basanko, Soe Kawali, Nala mama, polyglotte, Nala mama, polyglotte, Bamote Bele, Togos. Voilà. Allez, Warrior, toujours la table. Vraiment à la fin de cette émission. D'ici là, portez-vous bien. Encore une fois, Warrior, les Gaulois, tout vraiment s'abonner massivement, liker et ça la biso bien. Et encore une fois, contactez Petit Fally et ça la bien. Soutien à Bino et ça Petit Fally. Tous en a posé producteur, il y a Makasi, tous en a posé manager, il y a Makasi, tous en a posé partenaire, tout ça n'a pas sa Petit Fally visibilité sur le plan international et désormais nous sommes là pour pousser l'artiste à Keneli Bosso. Il a passé son numéro de téléphone. Si vous voulez lui contacter à travers ce numéro, vous voyez, vous mettez solo et puis vous les gagnez bien. Il n'est pas compliqué, il est là pour son travail et Marambo Pesa bien Zarouya. Encore une fois. Mais tu ne réponds pas. C'est tombé maman. Tout le monde sait, je t'aime. Tout le monde sait, babana. Ton amour a donné, na benga yo maman. Ton amour a donné, pour yo maman. Ne puis pas te donner, c'est voyez maman. Souris-moi ma princesse. Souris-moi mon bébé, je t'aime, toi qui m'aimes bien, Zonga, soignerai tes pères, Zonga, oui tu m'aimes bien, toi qui t'y reviens, Zonga, oui tu m'aimes, c'est toi mon bébé d'amour, mais là yo, c'est mon bébé d'amour, mais là yo ne folie, bouba, mais là yo, Azane trésor pour tout, Nalela pour tout, et toi, Azane Isama Peko, Nalela Banala, Azane de Mesimola, Nalela yo.